Na lobby Ruba. Nga Monique no loba. Ma Monique na vie réelle na ko convoqué au te maman. Na otu na bino, na za na problème na bino, na ya na nyongo na bino. Mais na TikTok toi ba collègue en fait. Ma sœur, hello ni ma Monique sali sous. Telle son boss Eric mon agence de voix gérer travail. Tala si quoi le réseau poussé nga na convoqué, yo na biso ba vérité. Loba ayoka, ma Monique sali sous. Ma Monique. Bino ba no boze na Arzelina ba mama na bino. Nga moto na pegisi ba mama na bino ba kota na TikTok te. O mona no perdant bo jeunesse no na baja ba 14 ans 15 ans. Omoni ba matiti ndenge zokoya. Ma Monique ma matiti zokoya, wana eza na mboka ni Afrique. Na je na Afrique. To moni ba nzete o na ebite kuna esika kuna pa na so modèle ba nzete. Po to ze na ba nzete différent. Bon ma Monique ba nzete na bino za mboka ni. Ba nzete na biso ya Canada eza ndenge moko no ya bino te. Le fait ko ya Canada, le fait ko ya poto nde ba maman mzuba za na 60 ans taka ba kilote mikuse. Donc on boule ko za âge mona batu nyonso na bana na bazo kumiso na ba TikTok. TikTok eza ya moto te. Bon ma Monique c'est pour qui alors? Pour nous tous. Ma Monique, il faut te respecter maman. Soko boy maman na kota na TikTok. Wana etalinga te. Oya kino comédie non mais bizarrement comme tous les Congolais, on s'est retrouvé dans ba polémique à Buzoba. Aya na fandi na poto na fandi politique moteti ndanga na poto te na ye na ndenge nanga ko débrouiller vie nanga na marque nanga na koko kota na politique te. Ma Monique. Boyo tia minoko so moni photo nanga na TikTok elekisa ngo e concerne bino. Vetu ke yo kabula abat bayo ndongo na apam. Babomana. Bakundana. Bakatala babeli. Bapapa na etali bisote. Etali bisote. C'est la magie. Fondation Eric Wamba. Femme.